Bonjour, bande konanga ezanga mamluba. J'espère que vous avez msikanyos tupozali. Boyebi na mikolo euti koleka pa voisin ya biso ya mitema mabe wana oyo mboka wana oyo bazo koexiste po il faut bayibaka baminere na biso babomaka biso bato wana. Si boyebi bacelebraki 30 ans na bango ya meurtre que Paul Kagame avait commis. Et na kati attendance wana, il y avait Bill Clinton, le parrain, il y avait la présidente ya Tanzania, Pepe Sassou Nguesso, nde bilongi na reconnaîtraki siko toyokaki journaliste moko kaka ya bango ba occidentaux tour alboso alobaki ke Félix Tshisekedi était aussi in attendance. Nsima nango aye kozonga alobi ke non asalaki erreur, président Tshisekedi n'était pas là. Bon. Donc, il y a la version alors officielle, balobi qui n'était pas là, donc il n'était pas là. Mais kasi boyebi makambo nga pe mamulu banasali et puis nazo ko encourager bino nyonso bande konango bozo ko kanga bo bando sala ngo boy. Boyebi lokola attention à monde, désolé ki pe na mwa ba distraction pa mapa manesala na Rwanda non. BBC basela ki ngo ba émission 60 Minutes Australia, dans tous les médias ya occidentaux ya minene wana bayena basiona batuti ba pesa ba témoignage na bango lokuta fabriqué. C'est le moment là où les Africains donnent de faux témoignages et puis le monde va accepter. Et ça va témoignage à batuti. Anyhow, boyebi nasalaki ngape nazalaki ba émission kut nandola ndango to pesa nga kanda. Na kota na BBC. Tala paragraphe mulai na anglais pe kaka kasi photo komango pe ka na anglais. Po bango pe ba pesa pe témoignage na anglais. And so na kominga pe ba paragraphe na zod la qui s'appelle que donc na la qui se penano je Paul Kagame masalaki qu'il était rebelle, ce qui est vrai, il était d'abord rebelle azutaki en États-Unis avec appui États-Unis, la France, la Belgique et l'Israël. Ba monte kuna bango. La question kozala le pourquoi, parce que vers ce temps-là, on avait découvert que le Zaïre à l'époque ezalaki na coltan ebele, comme le monde sait que Tozo produit 75% il y a coltan mondial. Et coltan était très très important, surtout pour le développement il y a ba technologie na bango, right? Et il fallait que Mobutu puisse partir et aussi Habyarimana. Pourquoi Habyarimana? C'est là où aussi tribalisme et racisme peuvent jouer rôle. Paul Kagame a appartenir na ethnie bobengi batuti qui sont nomadic people, qui sont les nélotiques, et les Belges à l'époque, ba créaka ou bien ba encourageait qui la séparation, il y a deux ethnies là, les Tutsis et les Hutus, en traitant les Tutsis comme si c'était une race supérieure aux Hutus. Ils les ont privilégiés parce que c'est aussi vrai que il y a aussi la différence dans la morphologie entre les Hutus qui sont les Bantous et les Tutsis qui sont les Nélotiques. Et là, qu'on appelle Kenda qui ça crée déjà les tensions entre ces deux ethnies-là. Hutu histoire na bango basala ka ba tournage à Kobomana. To fast forward, tango ba planifier que comment est-ce que États-Unis ekoki kozwa accès na ba minéraux wana ezaki na est ya DRC. So soki balongoli Habyarimana eke ba installer Paul Kagame qui est Mututsi, a kozala inclined na ko travailler plus n'intérêt ya ba américains, ba israélites, tout baka les occidentaux qui Habyarimana qui était Mobutu. And Mobutu aussi, il y avait deux choses aussi avec lui. À part que c'était un Africain, bien sûr, bantou, il était aussi tendance républicaine. So Bill Clinton avait une autre vision, il fallait qu'il change les données. Et so, première distraction d'abord qu'on nous a fait, c'était la libération de Nelson Mandela. Ça, les alaki po, bango ba mindele na nous ba divert attention à biso. Bami bimsaloko la bana malamu, ba calmer ba esprit. Ya ba noir, bami bimsake, hey look, les démocrates dans la Maison Blanche, baza pour nous les noirs. D'ailleurs, tala, c'est le temps si que Nelson Mandela sera libéré. Wana nyonsto zalaki nango ba théâtre ba feinte pona ko divert biso na réellement ce qu'ils étaient en train de préparer. So, je pense que Nelson Mandela était libéré na 90
1990 1991, something like that. Wana tozalaki kaka bateatre parce que Nelson Mandela azalaki mpe wana mpona protéger aussi les intérêts ya bamindele, s'assurer excuse me, que les blancs dans South Africa n'étaient pas menacés non plus, endormir les noirs extrémistes ou les noirs qui avaient des émotions négatives vis-à-vis aux blancs, right? So Nelson Mandela bomonaki ayaki na badiscours lokola Martin Luther King, badiscours ya pacification, hein? Oui. Nafungolaka parenthèse bandeko na nga. Est-ce que possible remarquer que tout système où ils ont bon peuple de Dieu, bayelaka biso ba discours à pacification? Yep. Regardez, même religion nabino oyo ya comme Christ oyo religion antichrist ya comme Christ. Bon mondenge ba ine bandeli ba prétenda ki ko prêcher la crainte de Dieu, tant ba gagner confiance à batu, ba memel batu bapi, na ba mater ba prospérité. Tolandi, hein? Dans leurs églises, ba bomi ministère ya guérison, délivrance, intercession, totikalaka kana musique ya ba chantre na ba évangéliste. Boite, comme ça, évangéliste, bate à cabine prospérité jour et nuit, n'a pas miracle. Ça sonne bon à vos oreilles, mais en réalité, est-ce que bamate à wane contribuer pour le développement nabino? La réponse est non. Te bossa la bilan. Bossa la bilan, wuta bate bino ce que vous avez voulu entendre. Est-ce que et sungi bino na bozo conscience, bozo autonomie mboka na bino? Pas du tout. Ba endormir bino, n'est-ce pas? Parce que bamateya wana eza fait pour na bongo. Ba divert attention na bino na réellement le vrai complot qui est en train de se faire contre le peuple. Ce qui est côté politics, je répète la question à Tunaka. Surtout comme on a la différence entre Martin Luther King Jr., le révérend, et Malcolm X. Le révérend Martin Luther King Jr. est à côté de chrétien, n'est-ce pas? Ayela ki ba noir mateya ya pacification. Yoka mutu mobimba na ba rêve nyonso nzamba kokai kopesa ye révérend. Nzamba kendo ko révéler ye rêve, son fameux rêve, hein? Ya qu'il rêve qu'un jour l'enfant des blancs et l'enfant des noirs vont se tenir main dans la main. Ils vont jouer ensemble. Si kongai pe mamulu banatuna kaboy. Ce que totali na Bible. Ba prophète bandoza ba message zota na nzambe, la plupart bandoza la po na ko arranger le peuple d'Israël. Oyo ba profession Martin Luther King Jr. kenda kozula batoyo. Ba révélation c'est pas révélation ya zwa. Siko tangu mwana mutu muindo na mwana mutu mundele basimbani menda la main basakani ensemble. Tobotami ana bangoti. Totangia wana bangoti. Est-ce qu'il y a avantagé les Noirs en quoi? Tolandi, hein? Ce que totali l'état des affaires des Noirs. Depuis Martin Luther King Jr. jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que les Noirs ont bénéficié? Je vais vous dire ce que les Noirs ont bénéficié, ou bien ce qu'on a constaté. Avant lutte à Buzobawana, l'homme noir était présent dans sa maison. Tolandi, hein? Bon matabo kita, le papa est toujours très très nécessaire. Na via moana. Oui, que ce soit un garçon ou une fille, le papa est nécessaire. Tolandi, hein? Oui. Na sens que le papa est d'acapé biso na ko établir sens ya confidence, hein? Structure, discipline. Tolandi, hein? Zande nkanzamba salaki mukila pesa batu na batu batala na bango, hein? Je suis une femme, je suis maman, right? Je peux élever mes garçons, je peux les enseigner patati patata, mais ndengenzamba sala mokili ya bato. Je suis mal placé ya ko enseigner un garçon c'est quoi être un homme. Tokani, nakoloba en général par rapport à l'expérience et l'impression que j'ai. Mais vous ne trouvez pas que le message est plus efficace quand c'est l'homme, le papa, en train d'en parler à son fils? Tolandi, hein? Parce qu'il y a d'autres choses que moi, si peut-être on a comprendre peut-être comment est-ce que les hommes voient les choses. Tolandi, hein? So, ben convenance de la kaka quand on détruit le noyau de la famille. Tokani. So, pourquoi on devrait détruire le foyer des Noirs? Parce que ezalaki bazoko target la race des Noirs, progéniture ya homme noir, n'est-ce pas? Voilà. And so, on a vu avant la lutte ya buzoba ya révérend nabino chrétien oyo, Martin Luther King Jr., l'homme noir était à la maison,
tozalaki penza na système ya là où le rôle de l'homme et la femme était défini, et total a commettre l'éducation aussi de ces noirs là. Les noirs batonga ba université na bango pour enseigner à leurs enfants. Tolandi hein, les noirs bazaki na ba business na bango. Tangu ya yeli biso ba mate ya pacification. Po botala mundele hein, mundele ti lelo alingaka vraiment kolobela likambo ya réparation ta ba esclavagisme, mais LBJ a signé qui en loi makambo ya ba civil rights movement na ba welfare. Toka ni welfare za ba assistance sociale. To réfléchir un peu sur le sur ça. So le blanc y a ba demon rat soyo because he was a demon rat, right? Bino bobenga ka ba démocrate. Hein? Bato baka ko libérer bino de votre intelligence et votre conscience et bon sens, ba demon rat soana. Aye ko signer ba loi ba welfare. Tolandi hein? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Maintenant qu'on a donné à la femme noire la maison gratuite, la nourriture gratuite, assistance sociale. Tokani, elle est tombée dans le piège au batendre pour naïe. On fout l'homme noir dehors. Tokani. Et maintenant qu'on avait créé une communauté là où le papa maintenant était absent, déséquilibre sur quoi bandi kokota. Parce que bande konanga toma tokita. Na banza na sina lobela bino, je le répète encore. C'est vrai, on ne peut pas condamner une fille parce qu'elle koli papa zala quitté. Hein? Mais, bamikolo tang balobaka ke banesika oyo papa za absent, bazala ki penatina. Mwana mwasi qui n'a jamais connu son père, hein? Kakola kana mama na ye, botala quel genre de femme elle grandit à être. Botala même quelle éducation elle donne aussi à ses enfants. Botala de l'autre côté, une fille oyo papa na kolisa ye. Même si mes parents ben mais s'il y avait l'influence de papa dans sa vie, c'est deux femmes différentes. Oyo azana souvenir à papa na ye, azwa moins éducation à papa. Beaucoup monde que même si elle se trouve mère seule, que ce soit par divorce, séparation, on ne sait pas, bah c'est comme ça c'est belé ko causer pour moi ça comment à se retrouver mère seule. Mobile ko kufayo, beaucoup kabona soki bazoko beaucoup to makofi réglementaire ko tikala na te ba boma yo po yo tikala pose à la mère seule té, hein? Il faut qu'on ça la part des choses. J'ai dit que mais moi sûr que papa influence Kaye, beaucoup monde que même l'éducation qu'elle donne aux enfants, beaucoup monde ça c'est une femme de caractère, beaucoup remarqué moi personnalité, c'est une autre femme. Moi sûr que tout papa zala kututé. Akolina mama ne lokola ba camarade. Mama pe okebite ye pe ba sentaka ye na bu jeunesse. Azo sale la nena ba posa pe anzoto moi na pas okomona, right? Parce que éducation moi na part conseil au pesaka. Moi, n'observe pas que ba acte yo poser, n'est-ce pas? Voilà. So, une fille qui est amie à sa mère et que maman azala qui peut na moi ba copain de gauche droite, c'est ça l'éducation qu'elle est en train d'apprendre. Une fille qui est exposée à une maman qui a une opinion très très négative des hommes. Chaque fois elle parle mal des hommes par rapport à l'impression qu'il n'y a pas de c'est ça l'impression que cette fille-là va développer en elle. Tozolanda, et ça donne quel résultat? Ça donne les résultats d'autres filles noires à Koli, elle a une impression très négative de l'homme noir. Donc, à toi, à toi, ça, le côté azalaka déjà na défensive nekaka naturel. Et où tu wapi, checker kokola na ye. C'est ça aussi les inconvénients, parce qu'elle n'a pas un autre. Le papa n'était pas là pour contredire l'impression négative qui a été inculquée dans sa tête. Voilà. Une fille, par exemple, elle était exposée à son père. Et ça passe si autant de ses cerveaux n'a pas impression négative qu'à de l'homme noir parce que elle a aussi l'image, le mémoire de son père. Elle peut trier à tel que place au papa ça là qui bien place boy. Mais que l'homme noir, son papa était complètement absent et qu'on remplace son cerveau en lui montrant seulement les images de l'homme noir comme criminel, comme celui qui engendre les enfants de gauche-droite, il abandonne. C'est ça l'impression qu'elle a. Et puis, boyebi bango soko kuta na bango komona kaka déjà, au PC kaka bonjour, au comprendre que awa papa zala quitté. Si tu connais ce qui est bon pour toi, le baka ka chanter de vous connaître, continue à kotambola le kanzela na yo. Poso ko tikali kaka wana. Yondo ko vivre conséquence bakanda na zala kanango, n'est-ce pas? Voilà. Tolandi hein.
So les blancs bayebaki biloko wana nyonso parce que mindele basalaka biloko par hasard te, bayebi ke ndenge nzambe asalaki mokili, l'homme a aussi des atouts eza nécessaires oyo eza kocontribue mpona kofortifie aussi la société. La femme aussi aza mpe na baatu mpe nécessaire mpona bien-être ya société. Et soki oélimine l'homme, tu crées déséquilibre. De même que soki po éliminer la femme, on crée déséquilibre. Ozomona. So c'était ça l'objectif, il fallait qu'il déséquilibrer les noirs. So baye na balangage parce que vous aimez ceux qui sonnent bon dans vos oreilles. Oh, toko pesa bino bandako gratuit. Oh, le gouvernement vous doit ceci, cela, patati patata. Tout d'un coup, l'homme noir devient inutile dans sa maison. Tokani. Surtout ceux qui moi si patanga mingite na mayele basala qui moi contradictoire alors komona ben convenance pe kaka oui boyebi kaka esika mayele salaka rébellion tant yo nyati makole sika wane puis ba circonstance et encourager et kopesa résultat moko catastrophe maintenant que le papa était dehors bazu ba drug dealers ba remplacer bango maintenant te l'as dit bazu ba système ba gangs tokani. Très souvent on se posait la question quand nos enfants noirs vont rejoindre le groupe abagangi, souvent bazo lukanini majorité de temps le papa est absent na lobela ki gangi ona bana na bino ba congolais to bino moko ba papa congolais les irresponsables boyebi kobokola susu bana te bomemi bana na poto botiki balabala ebokola bango. Ici je parle de le système qui était mis en place pour bino boza normalement ba victime te. Non, quand toi le papa tu es là mais tu ne sais pas élever ton fils, tu n'es pas victime comme le noir américain qui le système a fait cas à l'absent. Tokani boya te ko sundola bana na bino na balabala wa ba adopter ba bizali la balabala ba koma ba gangster ba tambola na ba minduki ba teka ba drogue ba kota na ba prison ba boma bango po boko selo poto ye mundele tanga bando planifier makambu na bando calculer papa congolais te yo ye kaka lobi a comme réfugié ozande irresponsable inconscient. Faut pas ko kota na ba victimisation ba tumususu to lo banane makambu ndenge ezalaki ndenge batrasaki yo uti Afrique, tu as ta culture africaine. Oyebi ki tuye, yo tatano aboko like yo. Okomi na poto ozwi bana na yo tiki balabala baboko lelo bana. Yo za victime en quoi? Tolanda. Système ango salamaki pour détruire la race noire. Yo tiki mwana na kendo ko rejoindre le système là sikoy. Ozande oza irresponsable, tu es inconscient et tout. Tolo banane makambo abato baza penza victime ya solo. Bandeko na ngai tozolanda. So maintenant, tango ba drogue koti na ba projects, bisika na bango wana bandaku na bango l'État wana, ba drogue, minduki, mais les noirs ne fabriquent pas les armes utaka wapi. Tokani, je doute fort que ceux qui boke na frontière États-Unis na Mexique, bokuta ke ba noir bazana bazokotaka ba conteneur ba drogue na États-Unis. Pas du tout. Mais police bakanga ba putuluti. Ce que ba putulone se retrouve dans des communautés de noirs comment? Minduki ya marché noir et se retrouve à balabala na ba quartier wana ya ba noir comment? C'est le même système. Mutubatia kango wana avec l'objectif lobi batongi ba prison. Tolandi So hier quand l'homme noir était dans sa maison, l'homme noir a construit les universités. Quand on a chassé l'homme noir de la maison, les Demon Rats et le gouvernement blanc batongi plus les prisons. Pour banani bakendo ko occuper le prison, le noir qui compose 13% de la population américaine, le jeune homme noir compose 75%. Il y a population incarcérée. Na bandela. So les noirs sont 13% de la population, jeune homme noir et 75% de la population incarcérée. Avant Martin Luther King Jr., na ba demon rights ba na ba lutte na bango bundoki wana sous prétexte kaza révérend ba chrétien, l'homme noir qui a hérité l'esclavagisme comme son histoire s'est battu. Ils ont construit les universités. Quand nous parlons de Spelman College, Morehouse, Howard University, elles sont des universités construites par les noirs avec leurs propres fonds. Par après,
Tango bapesi femme noire, gratuité, s'occuper de manger, de enseignement, de logement, je ne sais pas, gratuité biloko nini, tout au nom de la démocratie et que vous aimez beaucoup entendre. Oh, et justice, et démocratie. Oui, oui, terme bolingaka. Boko melangai na ba commentaire mukolo bomonaka la justice vraie entre le noir et blanc. Boko melangai. Boko melanga na ba commentaire democracy na bénéfice nango epai ya l'homme noir. Boko melanga yango s'il vous plaît. Ponga ipe na lukaka na mona salamaka kan. Pondine na sana 45 ans nanga sur la terre des hommes awa. Nazo komona nanga na équitable na ba justice na ba démocratie te quand il s'agit de la race noire. Mais balobi nangai que batulokola ba Martin Luther King Jr. ba Etienne Tshisekedi ba ki ko bundela démocratie na ba justice. Bino boko komela ngai mokolo bomona ki noir azwa yango. Peut-être ngai nde nazo ko yeba mokolo ngo ndete. Last time I checked. Anyhow, tolo ba réalité ya makambo na biso ndenge ezalaka. Wana ba fantasme, hein? Oh, nous voulons la démocratie, nous voulons la démocratie. C'est une personne de démocratie. Le blanc qui t'a pressé hier. Hello. Bande onanga boye bien moko na sepelaka quand même na ba 10 minutes c'est les révérends ba chrétiens quand même bas amusant. Oui oui, ce sont des comédiens qui amusent quand même. I mean seriously. Hey, hey. Lord have mercy. So, that's a moi mukie, right? Mboe denga na comprendre likambo ya ba démocratie oyo na ba justice oyo ba noiro na ba chrétien ba kenda ko senge pa ba mindele. Help me understand something. So ce que tu comprendre malamu. Les blancs viennent en Afrique, ba toki ba koko na biso, hein? Ba salignon so po ba handicapé Afrique, ba freiner progrès ya Afrique. Afrique est comme un stuck. Boete Bamindele ba continuera à imposer leur président bazo sala nyonso ko sala ba guerre et tout pour Afrique ko kozala libre indépendante te progresser te et to balu qui est pas ya même mindele wana tozo senga bango democracy na justice. Oh Lord have mercy. Oh Lord have mercy. Yango munga nanga Malcolm X. Yango bomoni mamlu bazalaka na attitude ya ki rébellion contre batoana. Shoot. I mean, na ebite logique eza wapi, hein? Hier tu m'as tapé, tu m'as violé, tu as voulu me tuer moi et mes enfants, tu m'as changé mon nom, tu m'as traité comme si je n'étais pas humain et je vais dire à mes enfants de te demander la démocratie. Oh. Mais il faut zaloza 10 minutes. La démocratie bande konango ne va jamais l'obtenir de nos oppresseurs. La démocratie, pour na biso ba noir, il faut par la force. Tozwa yango. Mundele mutako pesa biso yango te. La liberté to lukaka. To landa tamate ya Malcolm X. Biso moko, il faut to telema tozwa bebundeli. Parce que la liberté est yak après la guerre. Teokani, ezala botali na Bible. Israël azalaka nation babitumba. Nzambe bolobe aza souverain tout puissant. Mazaleka kosala miracle ta silani na ba armée ennemi te pona nini comme ça Israël bazala libre. Mais combien des histoires na kati ya Bible bozo na bitumba na bitumba. Toyokani e bolingi biso to fanda to tia mabolongo na se to senga Yesu yo comme Kristo yo balobi akende ko kufa na Golgotha isika bakende ko bukute ba fimbu na ikuna. Et puis makambo nani comme Christ tali ba chrétien eloko nini makambo comme Christ zapi masolo na bisotin un Christ fabriqué par les Romains. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Rien du tout. Alors anyways to songa na makambo na zaki koloba na tuni bino kaka tangu le révérend Martin Luther King Jr. Ok, mindela ngope gouvernement américain ba ki peso ko bomaye pour ça saleli bango mission and then merci ba pesa na mbwa ba ko déposer pe balle na crâne na ye. That's exactly how they operate. Yo kan ti ke soko trahir bande ko na yo parce que tu es un esclave blanc. Parce que tu parles pour plaire à ton maître blanc ke ba ko linga yo. Tangu utilité na yo ko sila. Ba ko salo kaka ndenge basala ka bato. Tolandi hein? Bako déposer moko dans ta crâne.
They don't need you anymore. Te yo noir tango tiki ba utiliser yo nde balingi yo ti. Miliela no kaka ndongo zo miliela pendant que ozana bango wana. Mais okanisa te ko maintenant balingi yo soki pe ndenge nini baza kuna te. Tolanda? Oh no. Bolingo na bango na yo eza bolingo ba intérêt. Ça c'est la réalité aussi. Botu na Saddam Hussein aliaka na bango. Bango nde bapesaka ba arme abundisa Iran. Bomona ndenge bapanda ye te. Hello. Mobutu azalaka pe enfant chéri na bango. Baliaki na ye, bamelaka na ye, babenga kutu ye. Ami des États-Unis. OK? Bush le père, alobi Zaïre, ezalaki ami aux États-Unis. Tokani, c'est le même États-Unis. Bafournisaka minduki na Rwanda. Po na bapesa M23. Po ba boma le peuple congolais. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle Congolais aujourd'hui, hier on t'a appelé Zaïrois que tu as changé. Ezaraka yowana. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Hier, tu étais leur ami. Aujourd'hui, on commis sujet à battre. Parce que même hier, tu n'étais jamais leur ami. Tokani, bo fungola misu bozala mayele. Botika koyo kaka. Ba révérend na bino ba chrétien oyo. Bato ba futambongo par le système de ce monde. Ba endormir la race noire. Botika ko preta ka bango oreille. Boyo kaka mate ya ba révolutionnaire. Tozo kanana bino, voilà. Po peuple batelemaka par la révolution, po baluka liberté na bango. Ba marche pamba Martin Luther King asalisa batu. Kasi milimu oyo IDPS ezwaki ekopia ki Etienne ayaki nango marche, ville morte, nous allons marcher. Il a copié ça des révérends Martin Luther King Jr. Nandenga sala makambu na bimisi peuple bakende koyembaka we shall overcome devant Capitol Hill. Pourquoi là-bas? Parce que quand on apportait les esclaves venant de l'Afrique, bando telemisa bangwana batie bateki esclave à $1. So he goes back up there na batu na sima na yeba ke koyemba we shall overcome ake ko beta lisolo na ba rêve na nzamba pesa kiye qu'un jour le fils de blanc, un fils de noir bako fanda basakanya ensemble. My question is this: Tobotami awa, bana na biso babotami awa, so totangi na école na bamindele bana na biso batanga na bango. Quand je regarde l'état des affaires de l'homme noir, you tell me, où est-ce que l'homme noir a bénéficié? Que ça soit here ou que ça soit sur le motherland. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Et puis na ba école angwa bango tango tokendaki kuna makamni toke koyekola kuna. Makamba ba Shakespeare, une espèce d'un PD moko ba komeli ba tout ce qui peut to be na to be ce peut bloko nini Romeo and Juliet na kena ngo wapi na kena masolo Romeo and Juliet na kena ngo wapi. Et puis na sabino vérité na zaki na ngaka ko mémoriser ngo pona leka ba test na nga. After the test and I've forgotten them stories. I sure did. To ndisanga mutu na nga na ba Romeo na ba Juliet na kena ba to na wapi. Okotang sanga makambo Shaka Zulu te. Okotangisa nga makambo nkipamvita te. Kuna na Afrique na Congo pays origine baboti nanga. Il n'y a pas d'histoire là-bas ko lakisa ngai. No, seriously. Je me regarde au miroir naza mwana noir. I'm a black kid. Ozo lakisa nga masolo ya pox pa baba lesbiterian, je peux bloko nini. Nga salel ngai nini? Qui suis-je? C'est quoi mon histoire? You know what, Professor Nanga Ipsakanga, when I asked her that question, parce que nga kana ba curiosité nga depuis na zaki mwana mkena zaka uzoma ka bana mokaba. Biso zaka ba révolutionnaire ka. Kontere na libuma mama na zaka révolutionnaire kaka. Yep. I remember na 10th grade, c'était na 10th ou 11th grade. Na tuna maîtresse nangai, professeur nangai, Mrs. Chase. Pourquoi chaque février, totanga ka histoire oyo ya I have a dream, rêve ya ma beku to cauchemar. Oh Martin Luther King Jr. azwaka. Elle me répond, parce que les Noirs n'ont pas une histoire. Ab histoire aba noir et bunga qui tang bazoa comme esclave. Tozana histoire mingi. C'était une femme blanche, by the way. Tolanda. Et puis après, il y avait une forte communauté congolaise comme telle. Non. Et ça que ceux qui ont des classes, ceux qui sont na bana africains, peut-être parce que camerounaise, maybe moi moko from Sierra Leone, moi moko from Jamaica, c'était comme ça. Et le reste des Akaka, bah tu as ceux qui blonde mis bleu. Right? Un seul te dit ça. Tolanda, si tu imagines aux amours que tu es entouré par Bango, and that's what they tell you. Tokani, heureusement kaka biso kaka ba révolutionnaire kaka de naissance oyo kaka,
curiosité leka kaka nayoki ye nabima mwaza mtu alokuta. À l'époque ezaka epoka ba encyclopédia tango okende na bibliothèque okezo encyclopédia bana lelo boyebika Google yeah, biso quand même tondo sala musala quand tu allais à l'école oui bapesi yo papier okoma neti balobi koma par exemple sur Mobutu oko dépendre na Google te oko kende na bibliothèque ozi encyclopédia obandi ba recherche o check out ba livre osali ba recherche et puis na papier na yo ozali pe ko site work na yo parce qu'il ne faut pas ko emprunter idée à mutu mususu maloba na ye sans ko créditer ye. Bana lelo bayebi lisusu ko sala work citation te, bana lelo ko komelo yo mukanda, bandeko na ngai boyebi na regreta. Namona une congolaise papa ne azana kantuku bianza na Congo. Atindi mwana awa mwana kende université. Mwana silisi na business administration. Mwana zolo banglais na misu ya batu, ce n'est même pas l'accent qui est le problème, on juge le contenu. On dirait un papier que mwana 10 ans peut écrire. Le langage, le vocabulaire, mais auti kozwa diplôme à université. That's horrible. Ba onde avenir ya lobby. Bangwana nde lobby akoya kuna na Kinshasa bo pesie poste, zero. Bazo fingisa ba diaspora. Bango wanati. Ayeli binoka diplôme atangi na poto, ayebi kokomata pa. Comment yo uti kozwa diplôme na université? Tu es incapable de créer un argument pour nous expliquer makambo salama na Congo. Ozoye bako comme un argument proprement avec une introduction ou développer tes idées au site ba source d'information na yo. You should have learned that. Na ba cours no nyosto grammaire. You should have learned how to do that. Hein? Aucune université na nous comment. Et puis aussi ici, ozolo bela batu makambu. Il n'y a aucun chiffre dans l'argument. Par exemple, on tue les gens en Congo. On tue les gens en Congo veut dire quoi? Tolandi, il y a 8 millions Congolais jusqu'alors qui sont décédés selon. Et puis, on peut se combo ya source na yo. On peut vérifier. Ndebo mutama la komaka. Bande konanga mutauti ko silisa université papa ceux qui pa futa ki bambongo asombi diplôme ngo tokoyeba te. Otiena no accent, il faut ça les foro kanon bloko nya zoloba. Alo tali même what the hell azoloba? Chiffre ta mokote na argument, citation ta mokote, source te bisika zuli, ba argument na yezate, asilisi ozomona na ba mindele batutu ba fandinye. Donc otali bilonya mindele balobi travail bien fait. Po balobi voilà, donc il n'y a pas l'espoir pour na Congo. Mais na batu ya boy. Espoir ezate? Espoir ezate? Non, il ne faut pas. Bolingi, chemin facile. Bolingi, c'est qui sonne bon aux oreilles. Mais à la langue, ezali ko détruire biso. Tozo lande bande konanga. Bota la bana lelo, oui, baza makasi na ordinateur. Mais je vais vous dire une autre chose. To réfléchir un peu. Tozo yabake astrologiquement, tozo na période d'Aquarius, n'est-ce pas? Période de technologie na information. Boete, mais bana na bino baza makasi na ordinateur, bano ba yebindenge, ça veut dire quoi moi na noza makasi na ordinateur? Tolandi, Bill Gates a créé Microsoft, il n'est pas un Congolais. Zoba oyo siaye ba pesa $500,000 pour banda Facebook Mike Zuckerberg, fo kombo na yepe, ma banda qui plateforme moko boye. Biso na Congo, qu'est-ce que nous avons créé? Le Congo produit 75% en coltan. Congo ezali na biloko nécessaire ba uranium, ba mercure, ba manganèse, whatever you want to call. Tolandi, tozane lo kwa tamoko teke o biso to créer pour servir la société at large. Siko bana na bino bazan ordinateur, ça veut baza makasi na ordinateur, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que moi na yebi ko navigate internet, parce que betu bana na bino na kutsoko tie bango devant Microsoft Office. Ayebi ata Word vraiment te. Ayebi ata Excel ango vraiment te. Well, you need that. Poko maba mikando officiel, n'est-ce pas? Yango nozo mona ba misusu baza kuna na kinja. Bande ko nangai. Na mona congolaise. Français na munoko ayebi ko komata CVT. La manière dont elle a construit les phrases. Mawatro. Tolanda. Mazan ordinateur dans son salon. Nde nazolo bake. Bolingi, bozu milimu na bino ya kolinga façon chemin facile.
bozo lekisango tie pa bana na biso à la langue ezoko avantager biso te. Nous devons encourager la pensée ordinaire, la créativité. Et si baninga basala ki Microsoft, c'est bien beau. Biso toza capable de faire une application, peut-être kozala peu mieux, parce qu'il n'y a aucun système qui est parfait. Preuve est que même Microsoft a continué à s'améliorer. Boete, et bon, Word, des akandenge zalaka tango bimaka dans des années 90. Non, Tolanda, we can do that. Et nous voilà, Microsoft nyonswana bayaka kotoka coltan pour continuer à développer celle application oyo biso tozana ngo pe besoin. Et comme conséquent, même nos gouvernements basent un risque et espionnage, espionnage bango, parce que tous les systèmes là qui sont en train d'utiliser, c'est contrôlé toujours par les blancs là pour bango de créer ango. Matériaux ou pas na biso, bango ba créer et biso toke ko somba ce qu'ils ont créé parce que nous en avons besoin. Tolanda, mais ce sont des systèmes que eux ils savent comment contrôler. Tozalaka kala na système s'occuper ya DAO, s'occuper DAO, DOW. Là où zalaki oh tape chok ba F1 na ba F2 na ba F3. You remember that, right? Bana lelo peut-être ba éviter. But boza moi bage nanga ba 40 ans. You remember that, n'est-ce pas? Tant ba ordinateur zaki tala bidiko simila iloko ba TV à l'époque ba Janspil wana. You remember those ordinateurs? Sikoyo you used to just use the commands, right? Voilà. Mais le lot aussi la kango lisusu pe bongo te ba commande wana échanger ba sa longo ba application mususu qui est fuel par les internet, right? Mais de l'autre côté, guess what? Internet oui est possible sans rapidité, mais c'est contrôlé par qui? Non, total non. Supposons le Google est crash. Facebook sera affecté, YouTube sera affecté, cela veut dire que ce que Facebook est affecté, Messenger est affecté, toutes les plateformes liées na Google, na Facebook will go down, y compris aussi YouTube. Tu l'as dit, hein? Maintenant, tout à même niveau, même le gouvernement na bino. Internet est crash. Bon, mon la ville sera paralysée. Boza ni na backup plan que ça pourrait arriver. Tolanda, sotozawana, oh bana bayebi ordinateur, bana bayebi ordinateur, batozo créer le qu'on a biso mon côté. Tozana ba firewalls ya ko protéger ba signal na biso te na kati ya Congo wana. Yango bomoni Rwanda bayebaki ko espionner ba conversation y époque à MPR avec facilité. Et jusqu'aujourd'hui, batona baza toujours capable ya ko espionner le Congo. Parce que tozana ba firewall penza puissant te. Et je doute fort que les blancs à quoi côté la bino ango po ya ko pénétrer kabino te. Donc cela veut dire que cause la biso ndel faut créer ba système de protection wana contre leur système. Ndebe ko na zolo ba ango bande ko nangai, hein? Et puis yo pe parents ko sepelate que au moins nazo mataka ka ba classe et moi na comme à tel niveau. Est-ce que azana bonne fondation? Bana lelo baza misapika na ba téléphone. Lelo to koma na ba shorthand. Omuntu ngezala autonom to how are you? E comme kaka HWR how are you? Nanga kutemo na comprendre kuto what the hell? HWRU, n'est-ce pas? Bana lelo ba comme kaka ndengwana. Tiaye liboso akomelo lettre. Okokuta ba faute ba yebi lisusu ko epele même ba mote, c'est ça les conséquences ya ba shorthands. Tozolanda, tu dois avoir la fondation ko yeba même temps ozo comme email, tu t'adresses à qui? Comment est-ce que tu écris un email professionnel? Donc ba ne faut pas zongela ba base wana. Donc tozali nesengo bana baza misapi rapide. Yes, misapi rapide. Mais ceux qui batie mwana na osiko dans un bureau akomela batu mukanda boko kendo ko tia yebo na dans na bureau gouvernement comme mukanda et puis eza na emblème ya gouvernement congolais tala biloko azokomela batu. Mundela kolobelo ko te pozo seka bino parce que tango tali boyebika ka bato boke musika te bazana no musika penza. Quand c'est tant que tes ennemis baza mal positionnés, pourquoi tu veux les on ne dérange jamais ton ennemi tant que azali ye moko na nzela destruction na ye. Bosuboka adage wana, voilà.
ce que mon ennemi n'a eu à faire tranquille. Parce qu'ils ont représenté menace pour lui. Pour yebi kozana nzela mabe, pour mundele azana nature azaka très patient. Ba calcula ka bloko na bango ata 50 ans en avance. Ba yebi ke tika bango bazo ko kumisaka bana na bango ba koti na ba rythme ya ba social media, misa pikara rapide mais bakozanga les fondamentaux bazo ko yebate. Et puis mindelo yo, marqué ma parole bande konanga. Il y aura le temps, le monde va encore retourner na ordre. Et bano bazana ba fondation mabe oyo. Bomoni génération oyo. En fait, c'est cette génération même. Tolanda, ils vont subir le prix. Tokani. Maintenant, biso il faut pas tous à la katozo bundela ka Congo, mais tozo positionner bana na biso pour un échec. Tolanda, na le but que ba ordinateur na bonde ba sele que ça mabe, that's all, eza leur réalité, eza leur réalité. Mais on ne doit pas se garer na ba fondamentaux. Tokani. L'habilité à koyeba ko sala ba recherche académique. Habilité à koyeba ko comment un document eza na nzela professionnel. Tokoki ko zonga sima na mathématique te, tokoki pe ko zonga sima na science te. Tolanda, wana eza ba base, ba fondation même académie. Soko tokoki ko sacrifier un de ces piliers là te. Au nom de bana lelo ba yebi ordinateur. So, même mutatanga te can use the internet. Mutatanga toko pese téléphone a yebi ndenga ko tape ba biloko tu wana tozolanda à la longue nde sale libiso nini. Tozo créer le côté. Bango na ba ordinateur na bango ba yebi. Mundele kaka ndazo ko continue ko bimisela ka biso ba application. Oh, kolten utaka na Congo, aucune application to salaka. Sigoy. Oh, auti diaspora, auti kotanga, ceux qui prennent un business. Azo présenter un argument, dirait moi, une école, ceux qui peut primaire. Même temps, auti kozwa bachelor. Ozo tala yo, ozo kia ngona kindoki, ozo kia ngona mkilinini. Et c'est ça. Et une, là, c'est que c'est bien de konangaye. Et puis, boyebi que vos Congolaises là, oyo bazo silisaka, na ba bachelor na bango, na bangla ko tengama, ba grammaire tengama. D'abord, CV na yazo présenter na noza pe ako tengama. Bakozwa yepe na ba misala pe ya makasi pete. Po ba yebe loko bazo sala. Ba yebi ke o to préparer po azonga nde na Congo. Effectivement, kozonga na Congo, lo kola boza ba complexé. Bozi bo pese musala ha uti ko tanga botala kaka le diplôme. Mais tosolanda, bangwana nde batondeli bino na parlement. Ba buriko wana bazalaka na parlement batangi wapi? Majorité batangi wapi? Bango wana yebisa ya komela yo document professionnel. Pesa ye sujet. Le belaï qui a komelo 5 pages sur tel sujet. Je vous dis, bande konanga bato na bino na parlement, bokondi mate ke bato balia $83,000 ya chaque mois, o eza kindokite. Bo pesa bonka devoir à domicile. Oui, oui. Bon, yebisa bango, chacun. Ba komela bino même sur Kimpan vite alors. Tolandi, Voilà. Yebisa bango 5 pages Word, ba site, toutes leurs sources. Yebisa bango ba salango. Eza makambu devrait avoir appris ça en école secondaire. Bomoni batatu chikunda na bozomona na parlement le mamu chikunda la. Makambu bako pesa bino, boko ndimate ba bloko bako komela bino. Bako komela bino ba phrase en anglais. Boko comprendre te sika sujet zali, et sika phrase bandaki, et sika ponctualité zali. Bako komape na français, même genre ya gaf to bandina nuwana. Okotango tangi, ozo comprendre to comme na conclusion comment, et puis source, et uti wapi, nan. Tolanda, okebita kotielo kutu source Google. Yep. Akokomela ngo simanango donc akenzela mukusa akokenda Google kimpamvita atangi tout ce que Google a dit et puis akoloba Google nde biloko ya komelo yango wana alela kabino $33,000 chaque fin du mois ayeli bino diplôme outi nango na poto quelque part ye wana buriko tolanda sikoyo bato ndengo wana toko ko s'attendre que même tant bakendaka na mesa négociation avec les autres nations, ils sont capables de négocier avec intelligence et présenter argument pour le Congo? Non. Avant la bossa na
idée na bandaki na ebandeli na kei musika, mais j'espère que na lobika makampe important. Ngai mikolo oyo nazwi molimo akopesaka bato kanda. Oui nazokotaka na ba website ba BBC wana ba 60 minutes Australia bato tu ba plateforme boye pona ni bandeko na ngai. Oui parce que bango baza ba plateforme très grande. Et puis net na émission moko na talaki bazolobela biloko lokuta bato tioyo 3,9 millions views tolanda. Voilà, so ça c'est une grande audience. Boete ndenga pe na côte na changer pe les données. Parce que na saleli ba argument na ngana kimamuluba, ce qui totali view nange kozala combien? Même pas 100 000. Et puis na kata 100 000 là, je doute fort que les gens capables ya ko influencer sort ya Congo bazoyo kanga. Tokani ça aussi c'est une réalité. Mais na ba plateforme wana minene et puis l'audience eza munene, c'est mieux de présenter l'argument là-bas. Dengai pe na tie siko misapi na ngapa bana poto sikoyo au travail. I sure did. Ngape na type choko asho tala ba paragraphe na koma pe kala na expliquer genèse ya makambo esala na Congo, et puis surtout na lier la complicité des États-Unis, la France, la Belgique, Israël avec Paul Kagame, et na laksi comment Paul Kagame bandaki na as a rebel na ndenga yela kabiso pe Laurent et rebel o bango bakokaki ko contrôler. Et tant que Monique Azali, les sous selon leur vision, ordre PSM na Washington, Rwanda a exécuté toujours à travers Paul Kagame, n'a l'acquis que ces gens-là ne sont pas les victimes. Et que jusqu'alors, tu perdre combien? Plus de 8 millions de Congolais et Bureau about Human Rights, Bazali connoté les femmes, les corps mutilated et les enfants violés. Comme mutilated na ba machette, voilà. So tout ça là banem tu ba salango eza ba rebels ya ba tutioyo, notablement M23 qui est backed par Rwanda de Paul Kagame. Et puis boyebi récemment Paul Kagame a avoué que le minerai de Congo est le kakana Rwanda pour kende na ba occidentaux. So je pense bande konanga uleto l'exakatan nazo senga pe na bino, bolanda ta ba émission ngo ba génocide na bango na en détail te kopesa kanda po eza lokuta bazo ko buka bato mais toza la peine à maturité, tu contrôles tes émotions tokani et au présenter tes arguments. Et puis na senga mno ba congolais po ba congolais mo bozaka so ba laxi mno ka eloko boye na kibusenzi na bino ko kendo ko finga te parce que là aux rendre peu Congo service te tokani. Voilà. Moi, je ne connais pas tout. Nazo sa la part nanga. Yo petango zo kota. Tu écris. Bon, boyebi koloba pas anglais. Net na BBC, na ba 60 Minutes Australia, ba NBC kozala plus anglais. Bokoma, donc prends ton temps. Fina koute émission ngo pause pour continuer ko kabloko distraire makanisi na ote. Koma makambu na yo eza na nzela, chronologie na très bien. Tokani, mais fais un argument qui est fort to the point. Tolanda parce que bato belé bakotanga yango, bato belé bazomona ce que to sali boete. Supposons sur le 4 millions bato balanda qui par exemple segment moko wana, right, ils vont aller avec seulement la version rwandaise na mituna bango. Et c'est comme ça que ces gens chaque année bazo continuer kolela bazaki ba victime ba génocide, le monde doit se mobiliser, bazo lobelaka pango partout. Non, on doit montrer que sur les 800 000 soi-disant Rwandais qu'on avait tués, il y avait plus de 300 000 Hutus qu'on a aussi massacrés et 250 000 Tutsis qu'on a massacrés. Mais pourquoi on ne parle pas de Hutus? Pourquoi on n'entend pas les témoignages venant de Hutus? Nous sommes pour soutenir que c'était un complot, c'était bien préparé pour imposer Paul Kagame qui est Mututsi, président de Rwanda, et à travers lui, qui sera maintenant leur allié, va piller le Congo. Tozolanda. Ceux qui peuvent taper les sources d'implication avec le racisme et la même politique continue. Depuis, oui, au Congo, majorité, nous sommes des Bantous, et ce qui est total esclavagisme.
ezwaki mpe lieu makasi na Afrique ya babantu. On n'a pas pris les Nolotiques en captivité, d'abord physiquement, barapi makasi te. Tolanda. So, eza lokola continuité toujours. Il y a oppression de l'homme noir, mais changé de forme. On appelle ça la guerre na Est. Mais qui fournit les armes? Qui sont réellement derrière ces guerres-là? La question est le pourquoi. Pourquoi alors qu'on massacrait les Noirs pour la richesse naturelle? Tokolobake, c'est la même chose. Pourquoi les esclaver? Pourquoi les coloniser? C'est toujours vision yako freiner le noir. Tolanda. Et toyebi que presque 30 ans oyo. Yabitumbana lisusu na Est. Et fait nango ezali pe detrimental na Zaïre. Parce que là où il y a la guerre, beaucoup se développer comment? Kaka l'esclavagisme créaka vide ya kosakanate na Afrique. 100 ans de colonisation nous a vraiment causé du tort. Maintenant, na kaya Congo, presque un quart, plus d'un quart, il y a siècle. Congo ezalika na kati ya koluka ko se débarrasser na bitumba oyo baela ye. C'est toujours une manière à freiner la race noire. Tozolanda. Donc, beaucoup développé kaka ngana pesi kaka ba piste. Ngata na komaki quand même makambu pe bien. Mais na beti c'était bandeko nanga, s'il vous plaît. Et puis na koyeba ke Congolais mutakomi. So koko koma babuzoba kuna soki na kosala émission na kotanga kombo na yo. Il faut pas ko koma biloko oyo ko causer biso lisusu tort. Donc okende ko finga bango te. Par exemple, kokende ka koloba te ko le tuti baza batumabe. Batumabe est une opinion, ça veut dire quoi? Comment leurs habitudes ndenge balingaka kokata batu na ba machette, le complot qu'ils ont fait. Au moins, les arguments que tu es en train de présenter, les arguments, yango moko e bandi ko peindre une image que bato baza batu malamuté. Tolanda, maintenant na conclusion na yo. Sois neutre et puis évite makambu ya ba ai. Sujet za la ka GGT. Kende lango na one can see. Some can say. Tokani yelango na anglais wana comme ça ozo koma eloko na yo za un peu neutre bimise émotion na kati wana tokani soko ko utiliser ai vraiment zala nango ekenge tolanda mais parce que bat botanga biloko zo koma ezaka ba congolais te tokani même bango mindele omoni soko ozo koma makambo ezali avec intelligence mutozo bino nanu na valeur. À cause de l'eau commis au sérieux, au présenter des arguments solides, et ça c'est une très bonne image. Et si kabakolo boba congolais baza ba ambianceur parce que ndé image Paul Kagame pa yebisa bango ke batwana baza ba voyou, baza ba aventurier, baza kaka balingaka musique basi masanga. Tolandi que tango tozo ganga il y a eu des fois aussi bazo kabiso te po bazo mona biso lokola groupe ya batu moko en collectif toza maelete toza simple minded toza ambianceur. Or ce n'est pas vrai. Il y a des Congolais, les Zaïrois très intelligents. Congolais kutazaka maelete Zaïrois. Il y a des Zaïrois très intelligents, à poser, capables de présenter un argument. Tolandi donc boy utiliser batu na bino nyonstwana bokoma biloko ceux qui même anglais a pas si pour notre français likambute bozabana na bino bakoma yo zala wana aider pe mwana na idée c'est comme ça que l'enfant aussi apprendra comment est-ce qu'on présente aussi un argument boite metto côté la bango ndenge wana tokani bokota kota na ba plateforme na sika ba mission ezolega batuti wana bokoma ba makambo tolanda ngana sina komi 3 déjà lelo yap tala ba paragraphe. Ami, c'est un peu fatigant parce que essentially tu es en train de répéter le même argument, right? Mais tu sais quoi? Oko kozope ba chance, oko risquer te parce que supposons na plateforme batu ba yebi anglais pe ya Zaïre te. Donc tu es obligé de répéter les sous. C'est un peu fatigant mais likambute, ça s'appelle bitumba. Tolandi, on fait ce qu'on doit faire. Bo kendaka ba marche, bo continuer kende ba marche. Bo yo, bo sala kape ba podcast, ne vous découragez pas, ponga pe na kotika pe podcast na ngai pété.
mais nazali mpe kosenga ke awa mikolo oyo lokola monde parce qu'il faut pas tozela soki une semaine eleki 2 semaines monde babosani na bango susu makambo ya bagénocide wana nde tobanda susu kolobo tete awa likala eza moto to attaquer to présenter l'autre angle ya argument toyokani donc bokota mpe na ba BBC wana bokota na ba MSNBC bokota na ba 60 minutes Australia ba Australien mpenza ndenge nafinga bango baza ntina te bango mpe basali ya bango et puis bozomona basi ya batuti oyo bapesaka batémoignage les menteuses tout fait oui na 1994 Habyarimana na Rwanda ne bazaki ba francophone officiellement n'est-ce pas siko batuti oyo bapesaka baargument na bango bapesa baargument na bango en anglais et puis très bien en détail nyonso sans problème bandeko nanga je ne douterai pas soki il y a aussi les Ougandais toi et les Bakikuyu rwandais kenyans qui se sont déguisés comme les Tutsis en train de donner tous ces faux témoignages. I won't be surprised a bit. Ce qui c'est ce qu'on avait fait. Parce que natikala ko comprendre le phénomène OT. Yoza, parce que génération na bazala qui plus d'influence francophone. Mais comment à l'époque là batouana bazope se témoignages en anglais sans problème à part l'accent bien sûr et puis azoko expliquer bakanga ki biso batie biso na kati ya prison basali biso boye. Azo bako expliquer bloco touane puis sans intermédiaire. Bon remarquez soit bapesa ka témoignage na bango kaka na Kinyarwanda soit na anglais. Quelque chose ne va pas avec cette histoire. Comment est-ce qu'on a tué les Tutsis en 1994? Right? Là où baza supposé que bazolo ba français, mais toka kat bango bazolo ba français te. Bapesa kaka ba témoignage na Kinyarwanda ou na anglais. Yemoko Paul Kagame autaki wapi des États-Unis. Et puis azo travailler na Museveni Ougandais, ba Ougandais baza banani ba anglophone. Tolanda so kaka ndenge basala même technique, moi je commence à croire que ba tumususo ba telema bazo pesaka ba témoignage comme qu'ils étaient des victimes il y a génocide wana eza ba soit ba Kikuyu, soit ba bauta Uganda, soit ba tuti bazalaki dans des pays anglophones, mais ça ba tuti na kati ya Rwanda à l'époque là té. So quelque chose ne va pas. Et pourquoi pas? Pourquoi Kasibangote? Et la mort, il y a plus de 300 000 Hutus. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Parce que, et convaincre l'argumenté. L'argument devait être que le génocide était contre l'ethnie Tutsi. Mais ce qui, le même nombre de Hutus tués, est égal à Tutsi tués. So, génocide est wapi. Il me semble que c'était un coup orchestré par Paul Kagame, James Bagarere et le Clinton et le Museveni. Ils ont sacrifié aussi Bandeko na Bango et ils ont tué les Hutus intentionnellement pour nako vimbisa le nombre balobake nyonso bibeme nyonso bozomona eza batuti qu'on a tué. Et puis plus pire, ils ont continué à poursuivre les Hutus. Oyo bameka kosenga ba refuge ailleurs dans le monde sous prétexte bozong sabangwa ils ont participé na génocide. Mais on a aussi tué les Hutus. Par qui? Tozolanda, qui les avait tués? Les Hutus qu'on a tués, qui les a tués? Pourquoi le monde n'en parle pas? Tolanda bandeko na ngai. Tokofanda na makambo yo bandeko na ngai ezopesa biso ba tension na kati ya mutu. Ezopesa bakanda. Toboya wato bandokutana na batuti na balabala. Tobeta na bamakofi ba ko buila bato awa. Des photos bimisa pozo fanda na mitema ezo sala biso bien te. Mengai dengai na zui bandeko na ngai. Tala, ulebo fan de la makambo zanga tina na ba YouTube boko tawa bato bazana na misu na makambo lokuta wana salamaka na Rwanda boko makoma votre argument. Tokani bo finga te s'il vous plaît. Koyela batuka ba argument émotionnel te please pozo aider bisote tokani zala sérieux na biloko zokoma tokani
donc tokokotela bango sikonde na anglais wana ok bandeko na nga kasi te essentiel bato ebele bazala expose mpe na voix na biso tokani bandeko na nga parce que tala BBC ekoya na micro te epesa yo congolais zaïrois yo expliquer la version des événements na est kuna they're not gonna do that parce que l'Angleterre baza pe complot et qui contrôle la média les médias internationaux sont contrôlés par qui les faux juifs oyo batiaka bambongo na bango mpo bacontrôler les narratives tolanda maintenant soki bafaux juif oyo bango nde bazaki mpe nsima ya Paul Kagame pensez-vous ke bakoya baprêter micro na yo zaïrois présenter par argument na yo ezokende contre leur complot donc il faut tokotela bango nde na baémission bango basi baposte biso mpe toye mpe toposte mpe oyo ya biso mpe banani bacommentaire toyokani voilà totia bango mal à l'aise ndenge na bazala ata soki YouTube elongoli commentaire na yo okoti okomi lisusu toyokani oke na plateforme okomi lisusu kofinga nde te komenase te mpo bakobloke yo toyokani voilà donc tosala bango sikoka comme ça baoka soni donc ntango baémission ezoleka lokuta kote boye mpe ntango bato baotanga bacommentaire bamoni makambo yango eza ebanda okotisa bango moko na kaka doute bandeko na ngai ok je pense que on a parlé des essentiels lelo boye te ok zanga mamluba I love you all na ngai nabosana nayoki Tshilombo amonani balobi akendaki akekutana na président Poutine s'il a fait ça c'est toujours une bonne idée on ne peut pas condamner mais Tshilombo il faut tika baventure tolanda depuis kala toyebisaki otika nzela baoccidentaux kende kosimbana na barusse et tout oboyaki okangami na bafrançais na babelge na baaméricain so je ne pense pas que tu es prêt réellement kotika bango mais yeba Tshilombo tu es en train de jouer avec le feu histoire était à yo bato wana baba camarade na yo te omonde basalaka Laurent parce que tu as la pression de peuple côté bo osa la volonté à peuple to satisfaire ba parrain na yo soko ke na ngambi ya peuple okomi un homme marqué soko ke pe côté na bango peuple bakobaye yo et puis kaka bato na mokolo bakobaye pe yo bakokaba na peuple congolais babende bembeno na Kinshasa wana. So positionne-toi très bien Tshilombo. Moi je te dirais ponangambu ya peuple bois que ça occidentaux na yo. Bah que non nulle part Tshilombo regarde l'histoire. Et ces gens-là Tshilombo vont finir par te tuer, c'est ça ce qui va t'arriver. Tala kosala kama sekina bango te bayaka na Laurent, où est Laurent? Bango nde batiaka Mobutu au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui par après? Tolanda so nayebi te mais tu ne gagnes rien na kozala na ngambu wana makambo ekobebelaka yo tokani donc zala mayele kende na ngambu ya peuple tika baoccidentaux wana tranquille baza bandoki tolanda et puis zala ta premier démocrate aza normal na histoire ya Zaïre nan tozu démocrate ya normalité sala ta histoire ya malamu bimata le premier démocrate Oyo aza normal. Parce que d'abord, tu appartiens à un parti politique qui n'est pas normal. Tu appartiens dans une religion qui n'est pas normale. Donc, ça, là, ta exception. La prouver biso que nakati ba 10 minutes ya normal pas alaka. Boete, prouver biso que nakati ya religion ya comme Christ, que un chrétien normal pas koko bima. Tshilombo. Ça la biso ta exception. Prouver ba mamumulu boyoko que ngane nazana tort. J'aimerais être prouvé que je suis en erreur. Modèle na finga kabina ba 10 minutes na ba chrétien oyo. Na kosepela kutu bola kisangai ke ngai nde nazana tort. Parce que ngai kozala na tort nanga et like que you guys are doing something right. Jusque là ngande nazala kana raison. Prouver ngai ke nazana erreur. Toka ni Tshilombo. La kisangai ke na kritikaka yo en erreur. Na kritikaka yo na trois fonds. Na kritikaka yo que tu es incompétent. Prouvenga ke naza wrong. Na kritikaka yo que tu es a demon rat. Prouvenga ke nazali wrong. Na kritikaka yo que ozali chrétien ya bato comme Christ. Prouvenga ke nazali wrong. Parce que les trois points là
nde eza mpe base ya cauchemar ya mboka na biso. Prouve ngai ke naza wrong, hein? Que oza na compétence, que ozali human right ya mayele, que ozali mokristo ya normal. Prove me wrong. Nalembi chaque fois ngai nde nazalaka na raison sur ces points-là. J'aimerais voir bobanda ko prouver ngai pe wrong, que je me suis trompé. Que de l'UDPS peut sortir un homme intelligent qui sincèrement a la compétence de diriger notre grand pays, le Zaïre, vers un futur meilleur. Il faut me prouver que Nazali wrong, que vous êtes capable de le faire. Les gens qui vont libérer le Congo, c'est pas Republicans, c'est ça. Mais qui c'est? Exception de Ngagate. You know, if I'm wrong, Otokomona que Naza wrong. Ok, bande konenge selenga mamuluba. I love you all. Bye bye.